Papa biloko yango ndenge totangi Papa Dani apesi bino ye intendant na biso ya Initiative Plus. Donc boza na babiloko nyonso ndenge papier obo signé ekomami wana ba masangu ba misuni donc mpona kosunga matanga bato balala nzala te. Nde contribution topesi ya Initiative Plus ya Mama Olive mpona matanga ya Diane. To comprenaka te. To koma biloko pamba na miso bato. OK. Mutu azora biso na valeur zaka Mama Olive Lembi. Mama ya ba cas grave. Maman est faible. Okay. Maman a biso ba artiste comédien. Okay. Parce que ce artiste comédien tu vas soka négliger. Okay. Mais maman on a tali abi comment bato baza négliger boy. Te tikana ko malaka na bango. Eza na bato ba soma ba mapango. Bino boyebi bazoka bambongo ebi ba $55,000 basoma ba mapango na pas Mama Olive. On se comprend. Les ba susu ba pe o bazaki la souffleter souffler. Mutu so pas aki do ma peke ko yaki ma peke telemi. On se comprend. Donc tolinga ke bongo. Diana za mutu tozalaki na ye tozalaki na famille famille ata bobota bitata moko mama moko boko swana et ça les marabouts ça les marabouts swana mususu kutu bosa pe des abolo banaka te mais bo atata mo mama moko bo po anini ngai te na vie artistique po ani te Diana za mutu tozalaka na ye mingi totambola na ye mingi pa major to banda ko na ye to la pesika moko air moko boko kepe bambiance pe bolali sika moko okolokate sila siko yona epe na bowela kanini na kotianga na biloko wana te oyebi biloko na ona sala kate luka muziki na yo depuis okima ye tika ya kena attends Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonjour.
Papa Yaté, tout le monde a qui la fois dernière. Bon, bilongi mosusu ebakisami oyo nayebite borepresente ngai papa lokola zawana côté ya baartiste problème eza te côté ya famille plus po toyeba banani nde baza barepresentant awa edi papa leki nene akosunga biso. Merci d'abord pour la parole. Des cas, c'est là qui des nabana, des nabatata, des nabanon connaît. On a papa. On a une petite sœur. On a côté son papa. Côté banoko, il y a un on appelle noko. Alors bandeko na ye bana na biso baza mibale voilà kuna sur déjà. OK. Donc côté oyo toyebi ke ezali bacollègue ya Diana Mosala bonasengi bolimbisi mpo courant ekei yango boyoki chaleur sinon tokokaki korafraîchir ndako mpo tosolola na kati ya fraîcheur malheureusement. Alors na souhaité nanu bienvenue na bisika ya bureau na biso ya Initiative Plus tosengaki tokutana awa boye pour la dernière fois na yaki esika ya matanga kozwa bainformation ndenge nini makambo eza kokende. C'était sur base ya appel émission vidéo message ekomelaki mama ebele baleli mama toza na ndeko na biso akufaki tozangi moya kokunda ye appel ezaki ebele. Alors mama asalaka biloko sans s'informer auparavant te. Oui, problème eza ndeni. Comme j'avais dit l'autre fois à la maison, quand vous allez à l'hôpital, les médecins ne vous donnent pas les médicaments avant de demander c'est quoi les problèmes. Donc il fallait tout un problème mais à niveau nini ceux qui tokoki ko intervenir ndengeni. Alors la famille sur place nous avait dit, la famille ça veut dire maman ya Diane, papa leki azalaki bandeko nae abas bazalaki papa masumu azalaki te, mama top azalaki na Omari na bandeko mosusu bayebisaki biso ke ndeko akufi tosali programme sans aucun moyen, toza na ressource moko te mais to imaginer kaka ke toti ata mercredi le temps to luka lisongi na yebisaki bino ke ngai pe na promettre bino eloko te fona zonga epa ya mama na pesa ye rapport yende akoyebisa ngai ndenge nini akoki ko intervenir po ndeko na biso abelaki avant kufa asungaki déjà na hôpital ndenge nini akosala po baobsèque na ye leka na kimia yango réaction na ye na lobaki bamisala eleki bambouteillage soki tokokutana ta awa na bureau na biso comme ça topesa bino réponse na ye. Réponse na ye ezali boye apesi enveloppe ya mbongo oyo mpona ko participer na kokundama na ye. J'imagine que bozali
ndenge boza comme je peux vous considérer comme le comité organisateur ya matanga, boza basage mikolo bokoki kokanisa ndenge nini ya kosalela mbongo de manière à ce que osilisa nyonso te botikala na nyongo. Bokoki réfléchir na sagesse, botikala ta na mwa 50 po na mwana bofutela ye ata minerval rentrée scolaire eza lobi. Yango mbongo bino boyebisaki nga boevaluaki na $6,000 sans tenir compte ba détail mosusu. Bon, mama ye alobi na ngai napesa bino 10,000. Eza $10,000. Yango oyo nayebi te soki kesie na bino eza nani, soki boza deja na ye, soki bokoloba na ngai napesa na maboko ya nani mbongo yango topesa papa leki papa mbongo yango oyo eza 2500, 2500, 2500, 2500. Donc ça fait $10,000. Soki bolingi bokoki kovérifier awa po eza mbongo, n'est-ce pas? Comme ça esunga bino mpona kosala ba obsèque ya Diana malamu. Bon, merci maman. Merci à toi. On a dit souliers d'aujourd'hui. Bah merci à biso pour comme ça on peut la maman. Assistance au yo. Et puis ils sont pas à ma casse. Et je crois que nous avons toujours sur la nouvelle. Aninga na biso artiste et on les kaka madame. Pour tous avoir se comprendre très bien. Et on les camarades. Donc comme ça fait rapport na ba au batinda qui biso la famille et la situation encore une fois merci. Donc en dehors ya mbongo toyebi ke na ba bisika na biso toza ba africain, bisika na biso ba matanga tolalaka mikolo ebele déjà bosi bolali mikolo ebele ndenge mpe bozwi ba moyen bokokende lobi kobimisa ebembe te mais bokoluka bovanda nanu bosalaka mwa réunion mpona kobongisa siko programme bien mais pendant ce temps bato bazoya balingi balia balingi bamela yango bon mama na ndenge na ya bo mama akanisaka kaka parce que boyebi ye moto abilanga soki aye na matanga akitaka na mwa pondu na ye yango papier bomoni liboso na ngai eza na biloko ya kolia oyo babongisaki eza libanda wana aopesa bino mpona esika matanga eza 5 sacs ya sucre ya 50 kg, 10 cartons poulet, 10 cartons poisson, 10 cartons ya cotis, 10 cartons ya cuisse de poulet, 10 cartons ya pied de porc, 10 sacs de riz à 25 kg, 10 sacs de farine de maïs à 25 kg, 8 sacs de farine de manioc, na 5 chefs. Où est la liste na bino? Beaucoup attisé biso kaka réception pour biso toza bato musala vous signer kaka kuna attisé réception oyo bokende nango ya bino yango mpona kosala rapport na famille ngai osinyelinga wana accusé de réception tobakisi lisusu merci mosusu na oyo bosali vraiment toyokaka mais tomoni yango na miso ya kolobela te oyo makasi ya kolobelaka merci. Le 20.
Voilà, initiative plus ya Maman Olive. To yambi lelo famille ya ndeko na biso Diane o atika biso. Donc ba pesi nyo surtout ba pesa rapona organisation matanga. À part mbongo toti ba oti pesa bomoni biloko yango déjà. To lobaka tondi maka mingi bato to mona ba action na bango ya bien. Parce que lelo na Congo bandi maka so bato ba sala ba action ya bien te. Biloko yango déjà biloko za ebele awa donc en tout cas ça c'est le rapport hein papa leki papa leki biloko yango ndenge totangi hein papa Daniel Tesibino ye intendant na biso ya initiative plus donc bozana ba biloko nyonso ndenge papier obo signé et komami wana ba masangu ba misoni donc pona osungana matanga bato balala nzala te nde contribution topesi ya initiative plus ya Maman Olive pona matanga ya Diane. En tout cas merci encore na geste osalela geste ya monene eloko ya motuya mpe ya monene ndenge nalobaki liboso eza kaka kosenga merci vraiment maman continue kaka boye kozala malamu pesa ye bamerci mpe na bafélicitation na oyo asali mpona biso. Ok, merci encore na initiative plus soki wana nani bana ngo baza lili yaka pesanga liste wana kambe mozwa liste wana pesanga papier tout ça serré mama bolimbise so osunga na bike mpona pointe non. Petit carton cotis. Petit carton cuisse. On a pembe le comité. On a fait ça qui est au moko. 10 cartons pieds de porc. 10 sacs semoule. « 10 sacs riz. 10 sacs riz, semoule. Oui. 8 sacs farine de manioc. 5 chèvres sur pied. 5 chèvres. Voilà, alors bana Congo bande ko bolanda biso partout à travers le monde. Bomoni bino moko ba action ya Maman Olive ndenge zo continuer toujours. En tout cas, eloko zo sala pasi kota la choc o eza na famille ndeko na biso Diane. Ba kota na initiative plus ya Maman Olive, en tout cas ba action Maman Olive ya sali. En tout cas, ce qui famille ezo lelabo c'est que bolamu ya Maman Olive ezo ganga makasi na libota oyo. Soki bomoni libota ezolela boye c'est que bandima kite na makambo o bamoni o
to action maman Olivia sali en tout cas bozomo na bino moko ndenge famille ezokoka te mawe ezongi lisusu en tout cas na bolingo vraiment maman Mbutalikasu kenoyebi pourquoi bandeko na biso bakangi motema te ma miso ebimi ba elingai ko esalaki dans les émotions moko boye bazotala ke biloko epesami ndeko aza na frigo aza na morgue. OK baoliango est-ce que baoliango avec appétit pena nezala mais normalement na matanga bato balalaka bato balembaka yango mama sala toujours que bato bayaka ko assister balemba na banzala te to bakanze belete yango but ya kopesa babiloko en tout cas tout le monde bon si ça on a fait ma somme ndebo kana bo si ça comme ça on va continuer. D'accord, merci. Merci vraiment. Bozolanda biso toza awa et pas maman. Tozu déjà ba o tokoka ekozwa pona ko assister famille à Negona biso à Tiki biso. Toza na présent Masumu, présent na biso. Pour biso nous sommes comédiens. Moi c'est Mbutalikasu. Alors président bonjour. Bonjour. Président, nous sommes salami déjà na misunayo et puis dès le départ tilelo. Moi lilo bagana otomonio. Bon, je pense que d'abord il faudrait souligner que depuis Matanga oui bandaki to lobeli que c'est la famille biologique nabiso artistique tozo tambola elongo. So bat bazo tambola elongo banzela pe ezalaka pour bokende elongo. Et donc malheureusement ils ont sangwa mawa. Ce que c'est la sangwe sengo vraiment nalinga na beta bashita wa pona ko sepela tout ça mais ça mawa bon ndeko asi akufi yemoko nyonsto a bénéficier nangote tout ça donc mais nga lokola bantu gaza bantu et puis naza mu Congo atako naza chrétien mais na loba quand même que esprit ezalaka yango mona ke pa na biso bokoko ezalaka na valeur nango surtout pas na ba yombe biso ba yombe omoni biso bato ba chela kuna donc ba véritable donc kinkulu omoni kinkulu wana ezalaka na valeur makasi donc toyebi que même ndenge tozosala boye azani quelque part awa azomona wana pe soki pe azana ba mista na ye kuna bazo en tout cas yo pe voilà mais biso visiblement moi tout le monde nango ezate donc au fond tozosala lango pour na biso ba vivant mais il aurait fallu que yemoko pe azala mais là va vivant bazali tout ça on a dit bon il a des problèmes un peu et il faut qu'on résoudre c'est un plus et puis ce qui mutakabeli yo il faut payer merci donc je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Merci président pour le mot. Merci beaucoup. Merci Awa Moni Cordon Marie Azalia donc il peut assister Marambo depuis Ebandaki Aza parmi bao balansaki cri d'alarme pour comme la maman donc Cordon a habité sur moi lilo na habité tous sous l'émotion na ndenge to comme presque na mikolo ngo ya suka mais moi mon pour na circonstance eleki oui l'obézanga té c'est vrai ndenge lobi que je suis parmi bato balancer un cri d'alarme et pas maman. Je crois que Matoine Zaga Okangamate a est poussé à réagir. Tous nous sommes témoins. Nous avons vu comment maman réagir, bien qu'elle soit sous l'émotion. Nous n'avons pas le choix. Et nous disons toujours un grand merci. Mon thème à Bola, va changer. Peu importe les situations, peu importe les vents. C'est par contre ce qui Jésus-Christ a comportement je crois qu'il y a un vous comprenez donc il y a sa façon d'être ils ont laissé ces mots donc et puis ce qui est très bien encore c'est une maman à la maman
donc maman ta mwana sumbeli a subelier a tikala kaka mama a ngate mwana atenga na balabala a ngate mwana souffrir. Et c'est pourquoi j'ai dit encore un grand merci à maman Olive, maman Ro, et maman Yabolingo, maman Motema. Donc peu importe les situations, à tikala ngazalaka. Voilà. Cordon, bongo pona ba o bazo megako yebika internet bilobe les angate ke ndeni bona matanga me ba msuba tourner ba msuba saban ba nzonzing neza d'habitude yolo banine pas. Je ne sais pas na corriger ba autre parce que je mango na manko abi comment est-ce qu'il y a un vivre vraiment oui et puis voilà je crois tant maman Chakokoufagi les activités ont été suspendues et je pense qu'il y a de la même sorte aussi des grandes têtes grandes chaînes ils ont ça là on répété ils ont tourné parce que Batman se arrêté ça a juste bazo lancé un hommage et puis voilà bon hommage si ceux qui sont en train de tourner bon c'est tout à fait normal les gens bateau baïka lobby baïb na bangolem soudiana te baïka comme modiani puis voilà nous êtes on a vécu ensemble et puis on a quand même intérêt à regarder quand même mémoire mon pied dans la personne la regretter sous l'émotion on a retourné et pour aux AP consenté voilà aux a consenté merci président merci Cordon donc on est ensemble on continue il y a une émotion à moko na batoto et awa Ken yo poza moi loba na bi ko présenter ki ngali lobeza kaka maman Olive tobula neti soki ba manda esili peut-être à stopper makambo mais tozomona ba action ngozo continuer ka relaxer que maman Olive abota mande na mutema ya kokaba tala bandeko na biso ba artiste comédien ba leli makasi ba leli vraiment solution kunda ndeko na bango ezalaki te mais lelo quand même maman Olive ya pangusi bango ma misu et ça les biso vraiment bien Aïcha Okoko cri d'alarme peut comme les mamans à réagir na biso somme ouais c'est ça Aïcha Okoko kuta senga Aïcha ka Congo baluka ndenge ya kokota na ba biro ba ministre mama ba matolo mais na na minute au moins ya obeta sous matolo place moko ezate po nyonso maman Olive apesi tout a été fait tous alaki na besoin to benga Chaka Congo mais na minute au besoin Chaka Congo et s'il non ça va continuons avec de prendre un peu l'émotion de tout le monde namoni bon film ezawa ndeko alobi akokoka te bocomprendre émotion même mpe bandeko ebele bazokoloba vraiment te ngamo namoni nde bazolela namoni nde bazosala donc réaction wana moyen tozwa bango vraiment chaud eza te alors biloko boye ezalaka rare mais esalamaka quand même esalamaka pourquoi parce que eza devoir ya maman merci beaucoup Ken Posolana Gabriel ma Gabriel kimeza ezali kotala ba action maman Olivia sali parce que bosila ki maele bomona ki place au bandate na place au sukate makamne yango makamne yango nalingaki un journal le kapela micro na yo nalinga ko mingi bon to suka kiken OK to suka ki to ko sate to se vante nani OK to suka ki est-ce que ndenge lelo to moni mbongo ebimi awa epa maman Olive basimbisi famille na habite bino na famille bokozwa compromis ni pona organisation ya matanga bon wana eza question papa Masumu eza question papa Masumu na secrétaire na biso Oxygène bango ne bayebinde bakokuta na famille biso tozwaka ba compte rendu donc biloko wana eza kaka pona kokunda ndeko na biso kaka on se comprend bakundi ndeko na biso etikali bana na ye bazali famille maman bango azali famille na ye bazali to perdre ba artiste belé na mboka na biso balandani tozomona liboko moko ka ndezala likolo na bino tandis que ba konzi baza ebele bato baza ebele na RDC ba pe na ba millions pourquoi bato msu ba s'intéressa kate bato bo sepelisaka na bandako soki lelo problème bango nyonso ba pesa bino mukongo Événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle
prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Tu comprends raté. Tu comme biloko pamba na miso bato. OK. Mutu azora biso na valeur zaka maman Olive Lembe. Maman ba cas grave. Maman ba faible. OK. Maman na biso ba artiste comédien. Parce que so ba artiste comédien tu vas soka négliger. Mais maman on a tali abi comment bato baza négliger boy. Te tikana ko malaka na bango. Ezana bato musu basoma ba mapango. Bino boyebi bazoka bambongo ebi ba $55,000 basoma ba mapango na pas maman Olive. On se comprend. Les ba musu ba peo wazaki la souffleter souffler. Mutu so pas aki do ma peke quoi qui même peke telemi. On se comprend. Donc tolinga ke bongo. Donc ataba mama malamu ataba fingiye ataba lobi nini ataba lobi asali nini ataba lobi ndenge nini mais biso eza lokwa yo uza maladi mobo yo ki église nzamba bikisi yo mutu moko lo banoke nzamba mtabikisi yo te mtabikisa ki oye kuna yo ndima ata sandali na sepela guitar Denis Les Sazoba prophète Emmanuel Dodinda bikisi eta bimisi komba nganga te eza exemple pesi me pesa ki polémique entre sandali na Denis Les sandali na ki pe ko lobalobi abima Denis Les 5 fana biro e kaki ma potopoto alors côté la makambo ndenge ezoleka non ezaka ka lisolo yo kundoli yango ngala koti na bi côté la ndenge makambo ezokende bato mso balinga bacha polémique entre Diane ndeko na so atiki biso na yo mais to mona quand même partout makaba organisation matanga ngo ezokende ozozala mingi na volonté ya koleka ba comédien belé papa to sa nini Diana za mutu tozalaki naye tozalaki na famille famille ata bobota bitata moko maman moko boko swana et ça les mara partout ça les mara bo swana musu kutu bo sa pe des abolo banaka te mais bo atata mo maman moko bo po anini ngai te na vie artistique po ani te Diana za mutu tozalaka naye mingi to tambola naye mingi pas majeur to banda ko naye to la la pe sika moko air moko boko kepe ba ambiance pe bolali sika moko to makambo ebele na kinga kati na mona bo fanda place mode oui Parce que konanga oui. Kasi loko ele kelanga siko ndenge ba nga ba poto buzoba na réseaux sociaux. Ba potanga buzoba menga pe soda makasi. Na ba ko kanga te. Omwana na yo isusu asi akoliki ndumba nde. Zela no to. Ken. Zela te babi a sande ba fia théâtre makasi moko. Okosi. Azane makamna sara ne libanga libanga. Okosi. Tikai. Na novembre ko 25 ans. Babia alingi ba mikolo pena makasi donc yende pena zo panza baramba ba théâtre son. Apekisa ngai âge. Alors maga bito sola journée ni bien pena to fandi pena. To sola. To zona ba numéro benga na plateau. Ngalinga bilombe lokwa bino. Ngalinga pende lombe nde ayambanga na plateau. Est-ce que ko pena to fandi bo ba question nyonso nga na bomba. Azala ka prête. Ngaza ka prête na question so poser nga na prête. Po to bombi makambo belé po aweza place ma aweza tumba na ngombo kame ngaza na prête. Na ko banga te na prête. C'est l'unito kama kena moi c'est la kena mubali tala makambo talika sazo mbatumba ndezo ba makambo sepelisa nga bosala ga misana lekechua ya solo mso ba lobaka lekechu fa komi mwasi garbiel pa komi mobali siko poni mokile ngi ko loba bongo yo la obeti luki ya bayaya lekechu kuna che système banzele siko émission na bino kenda ba vie pénal likolo makasi na répondre na ngango Gabriel Alobi bozwa rendez-vous ya ring comme ça to chela no ring tikara Gabriel apima aweza place mawa tengali nga Gabriel aloba fort bosa na braguer ya non c'est bon mais na moni yo na sila boso la ta non yo ana soki soki boso la kasi yaka to mona bino mibala yaka kasi
Yo na sila boso la te. Pona nini? Boza bandeko to ana matanga. Okolokate. Sila, siko yo na epe na bowela kanini nani. Kotianga na biloko wana te oyebi biloko na ona salaka te. Luka moziki na yo. Depuis okima ye. Attends. Kotianga na muziki na yo ozalaka na ngwana te. Luka ba tu club no ya muziki osalaka ba biloko na bongo tuna bango makamba. Mama kasi yaka te. Alanda kisinjora mbangu. Voilà Gabriel. Tous rendez-vous tous sur la bien à plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci. OK. Et maman ayokaki atalaki nayebi bino solution ezwami na seconde solution ezwami bato bapemi ozomona ke tozolela mowei avec caresse oyebi caresse motema eza kocaresse oza kolela motema eza kocaresse oza kolela motema eza kocaresse parce que solution esali nini emonani parce que oyokaki nabotalisaki mapoko Aisha boni alongoli pe ne katel ateli pa Aisha Aisha osala wana ko na kosike ba pasi na wazapena materne ya kalu bezika na hizo na bota na kuna na sama na mobola nga bota mwana soda nga koli na kamille nga kola na ngana bombete zela na sisa na kola ngande na zane ti Moïse ya famille na zo luka bona tuna famille ana na ngane loko tele ko na occasion kare ozoga pasi na landi sila na bina ya buku ba mutiaje ya mapea tellement na sila tena landi pesa tina biro na si pesa na bite pesa na hotelete ça on les a moi quelques poussières mais il aurait comme ça pesa na ni ya zani confrère na ngaka ya merci c'est là na pesa kama pesa na mwanda maman mamoni va pesa pesa na dela na $500 c'est que pesa ni na combien au revoir tata usiko kidogo au revoir voilà bon on a bino moko biloko yango ezokota déjà bon malgré bazuna 207 na sur famille fait louer ka mibale parce que biloko ekoka awa te en tout cas maman Olive vraiment ataku tukimutema malamu yango na bantaba lisusu donc bolie poisson bolie cuisse bobomi pe taba lisusu wa azopema kozomona bino moko nde biloko ezokota vraiment en tout cas merci na Maman Olive, nga na wapesa merci na kote ya famille na biso efandi awa. Atuka na wapesa merci na place na bango. Nazo ape Mama Top. Mama Top ye en tout cas komela na ende sala nga pasi makasi. Mama Top boni. Mama Top ma commentaire moke na oyo Maman Olive ya kosala bongo tomoni lelo. Ni mona biso Diane o telike bino ba se comédien. Moi maele silaki ozomi tuna tokobanda wapi tokosuka wapi mpona kokunda ndeko na biso Diane lelo tomoni Maman Olive vraiment akati makambo nyonso esali yo ndeni Ok, alors Maman Top Moni Boza Bino na famille Boza place moko nayebi te bokosala programme ya matanga Diane décision euta na famille ou euta na famille ya théâtre
décision où il faut changer. Ok, alors, tu as rappelé la solution que la comédienne soupe bazoya matanga, la comédienne soupe bengana, baninga na bango ba comédienne na kati ya matanga. Est-ce que biloko wana ezo sala bien? Solution payée ezalaka. Ya kobengana to ko ça ne sert à rien pour matanga ba pesa invitation. Ezaka moto azwi nouvelle aye fetile. Tumba nde makambo tumba nde vie. Tumba esakanaka te. Tumba nde tumba eza koluka eza koluka. Eza komona te. Bozo sala ndenge nini par rapport ya nde tomoni bozokende pe ebele. Est-ce que boko sangana te bino ba comédien nyonso tu boluka église moko nanu oyo botala na liwa oyo ezouta wapi parce que ngai namemaki lite ya kanda epa prophète Emmanuel Dodi batali lite ya kanda boyebe bamoni na basini ya mabe azalaki vraiment na milimo ya mabe ebele mais lite ya kanda batali elongi na ye boye balobi no elongi na yo batiango na deuxième monde yango ozalaka vilain boye. Pourquoi pas bokosanga na bino nyonso bokende basambela mpona bino makambo ya liwa oyo elongwa pena na monde ya comédie. Na morgue place totiana comédien azaka moko reste bato le bakeliwa ezalaka ndenge moko te epa bakomédien mpe liwe kolongwa te mpo comédien azaka bato baza na makila na mai ya kokaka kokende oyo tosambela esika moko esimba te mpo tozala mpe religion toza na bato abima toza na bamiselma toza na bakimbangiste toza na baprotestant toza na bakatholike donc toza religion moko te toza na babuda toza na basoki banani donc eza pratiquement impossible po tozala tosambela esika moko donc wana mokuse eya Mama Top nazoluka mabanga na Mama Top nasi ozomona Gabriel aza awa na bambutu nyonso Gabriel azosala ba beze bele azosala conseil nini bopesaka Gabriel? Yoko yebi kana na succès. Boye Gabriel azaka ekipe moke ayi ekipe makasi. On a évié. Mais babi succès ngo pe azala pe malembe parce que ye mbutu pesa makasi mama. Eza ndenga bota Gabriel aza mwana makila chocho. Donc eza nature na yemo to bongo la Gabriel na mokolo assez. Yo na mono sérieuse yo pour encourager mutu. Pour encourager Gabriel. To moninga la préfère ka mi fois. Na Gabriel. Na bana na batu mususu. Moni Gabi alobaka. Soki alobi esili nango bondeko ezongi. Par rapport à ba hypocrite ozomona le roi mutu malamu mais démon en personne. Je préfère qu'on va na Gabi. Donc Mama Top yo makila na yo pena eza makila ya mutu alingaka bato neti babiso. En tout cas merci pour ndenge olingi ye parce que soko olingi ye seko olinga ngai pe parce que biso toa bato soki ivi pami ameki na tumbi ye na miko lobi tobongisi na biso eleki na c'est la famille. Olobi papa oyo kipa nani pete na ndeni ngazo ba police te siko bozomona te ke conseil yango bapesa Gabriel fo bapesa na TV ndenge azala na kotela kila ndako so asali kambo ngala sepeli na hote wana engagé nga pour makamne nyonso Gabriel asala ba TV même bomona ndeke bafani ne balingake bon siko ngaso na sepeli oya bino bosala ya bana basala kundaka ba hypocrisie na bino ngale na ngayanga ibimaka nde pona ka hypocrite te nina ngoyo bimisaka na mama panzako apa bilobalo
Obibisani. Apa bilobaloba ya bisani. Apa bilobaloba Gabriel azaloka bisani. Makelele. Ah, ya ba tusko so ngolanda Mulumba yo za wapi? OK. So landa bina Gabriel attentivement olanda yo omona pe yo nga mungu wa chapitre yo malakati wana. OK. Siko kolonike. Oyo so azolo mamba sira za rapose. Siko Gabriel yaza na ye. Changer. Émission changer. Komisi kotia polémique na mwana ya Gabriel isusu nakati ba polémique ya théâtre. Mwana na Yesu asani na panda théâtre. Botikela biso mwana biso wala mwana ngabotika ya vanda. Mwana ngati na botika ya vanda. Bebe pena ya. Mwana na ngai bebe na ngai. Bebe na yo pena mwana Gabriel. Bebe na mwana Gabriel. Geta. Ah kitoko mwana ana. Aza kitoko makasi. Mignon garçon pena. Chopa gabia muchopo. Ebo tapila. Ebo bozo linga linga ebo ndeni bino ba fia tête. Asipaza mobali. Poza mobali. Ah. OK, merci beaucoup. Alors, merci. Maman top to ko suka na biso awa. Matika. Ken. Merci Gabriel. Merci Gabriel. Ah. Merci Gabriel par rapport à quoi? Aussi la merci que maman. D'ailleurs, ça mérite na sema. Ya nini kasi? Ya nini? Yo bisana kina nina merci. Ndom na pia biloko. Nabi pourquoi na peso merci. Merci. Ko moi na expliquer ngo ezate po. OK, merci beaucoup. Premier quart yango bazokanga, siko sozo c'est la deuxième quart, to bandotanga so biloko ezokota. Merci beaucoup. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.